bato nyonso ba roi de rumba bato nyonso minene ba roi de rumba soko tali bien ceux qui ba invité ba on ba festival mo minene ba kinobeta ba rumba na bango te talama bien au monde ba ba sala ka moi ba danse et pourquoi donc photo luka to sala ngo mingi to sala ngo bien po yango ndeza musique na biso pe remarquer bato nyonso ba sala ba succès na bango na ba rumba ba album na bango sa ba rumba na ba festival minene ba kenda te rumba côté rumba tout ça pour parce que na chanteur oui que tout ça ba lubi lu asombi mutuka po ba e ba ya e za makasi na nzembo donc bolingo eza poison mortel tout ça là kasi na vocal compliqué on a petit à petit ezoya ouais si on a kata maxi single bat ba yoka ba ya sunganga pardon ya sunganga pardon siko soki nga na jeune talent alors siko nani a vieux talent banana ba vieux talent bangout bango banani bato ba benga jeune talent ba benga jeune talent pour me musique ndeko yebaka no musique na osala za vieux talent to za musique za ba jeune talent Sokola matako ya kotala ndenge na tokaka na boutique nanga na coin. Et papa. Eza ma bêtise. Bon, il faut que j'en pe bêtise pomte. Nga linga ba bazo pe ma msu bêtise. Et ça pe na ndenge yo zwele to parce que na ndenge zo to raminango. Et ça pe mutu normal na ndenge man normal faut tambola pe matako solo. Matako solo. Matako donc voilà. Donc c'est batindio pe ke sokola. Ndenge bolio ni bêtise te on azongi siko nazongi nga saka lika munyoso ya pona nini te na saka lika munyoso na bien ngana zela pardon zela non pardon ngana to ebikisa na bat musubi ba kota toilette ba aza ennemi ya papier. Oh, likambo kolia kokombe mposo babese makemba obolika kana mposo likambo kolia manyoko mposo mama yo 4 lettres omonyo loko tiango lelele mwana fandeli bolelo komi na santé ya miyoto afandeli Salut Nabino, surtout vous c'est là on a www.clebois.com et ça on Freddy Akimbe Doli Lorea Oyobungo à sa petit frère propre ya Ange Akimbe moninga ya neki tantuli Weber ça dit vous sentir et ça Londres zana bana magie et zana mima wetu bela dinganga Chancel Bemba 2002 mon ami personnel et pourquoi pas na yo peu du sousou tout na mon trop Platini Chipamba Paola Schengen, Mamana Prince, vous a ébélé kuna de la nation Tonton Banda, l'homme invisible, immonable, Papi Guéné, Pichou Mangaya, chérie à qualité, DS Long, leader international, Sandrine Moupende, elle puissance, la patronne. Ngana te mini bosso à caméra, nazo solo na bino mena simananga, nous avons na Robinho Mundebu, na eko zo na studio. Donc ça dit na cuisine où esikazo sala et opus na chiffre 9 où yo ningi bo sepela ki na cri na ya sika où ya boka bon 4 lettres. Pourquoi 4 lettres? Pourquoi likamarolia manyoko poso pourquoi boy trop solango ngana ye poto yeba masolango eza nini awa naza na studio ndiaye awa esika ba générer ki tout est betamaka
oh il y a Grand Pao, oh il y a Papa Chéri, oh il y a le roi de la forêt, il y a Fabricaz, il y a Ferry, il y a Fali, bango tout baleka awa. Pour avoir moi tempo moi moi chaud, alors Robinho Mundi Boupé aïe awa. Mais on dirait que chiffre 9, on a pas pu baginer quand on est belé au raté, est-ce qu'on a pu rater? Oui, bon, kaka, merci à toi, Herman Amporio. Et bon anniversaire à toi, mon frère Edi Akimbe, manager proche, et Boza Ebele, surtout, Boza toujours proche, étudiant à Turquie, Maroc, Canada, États-Unis, Hollande, Paris, Belgique, partout dans le monde. On a bon Charlie Kasaka, on a 4 fois Kindongo. Landry Mbumba Sarkozy, Christian Kambale et Bouza Ebele, Agnès Elese Bakembo. Gigi le Daï le vrai, Gigi Daï le vrai, et Nayope de Susumuto, dans un benga mikoloyo, Jire Sibondo. Étudiant, exemple à suivre, donc exemple à suivre, Nenge, Nalubaranabino, on a déjà besoin mona, Yemoro Muto benga Robinho, sentiment Yemo Azo Yoga, mais Bissonon te quitté. Pour découvrir nous, bisons surtout ensemble autour sur la Robinho Mundebo. Merci à toi, Herman Amporio, Trutani, Naoyo Asuka, Tobanda émission na biso, qui toque. Voilà, ndenge na ben amino na annonce nanga, c'est-à-dire Robinho Mundebo teo kange na cuisine. Cuisine oyo azosala opus nae chiffre 9. Chiffre 9 avec cri oyo biso tout là, eza bon 4 lettres. 4 lettres toye bango awa na ye na koti na studio nanko soko katakati. Soko sa nene na sa nene. Boye binga za muta vérité, ngalinga ne vérité na nga live. Et ça Freddy Akimbe, merci à toi mon ami personnel Dazo Flex. Flex Dazo, bana pataou. On a pataou, on a maman on a koti, na moni aza au grand complet na groupe nae, bango nyon surtout bango yo. Moni bango dans les kakaka direct côté à il y a Robinho, nous beau comprendre les live. Bonne papa. Ouais, Kimi ça. Nous en plein studio. Vous avez vraiment en plein studio au préparé chiffre 9. Évolution dans les années. Évolution dans quand nous monnaie zokende. Et c'est le monde soit qui temps, mais ce que tellement tu comme dans studio, ce que comme qui vite pour que la mine était fait bima pour parce que tu sentir que après on peut s'abatouiller, on pin s'abatou étirer, tu comprends que je sais nga siko Robinho basomba épée quoi. Donc voilà, il y a un moment que non tout tient nous album na biso to bandako préparé, tout est bien, tout tient nous panzi, tout est bien tellement maramutu ba comprendre que mambo Robinho ce que zokende bien, siko il y a un moment que tout est bien ce qu'on a beauté chiffre 9, faut pas comprendre siko qui est Robinho quoi. Donc chiffre 9 et donc pour Robinho P nana TKT siko basomba pe Robinho quoi. Chiffre 9 wana eza single bezaka pe album. Tes albums, tes maxi single, et ça juste quand on a 6 titres. 6 titres à Pamba. Ouais, 6 titres à Pamba, ouais. 6 titres, combien de rumba, combien de génériques? On a 2 génériques, Afrobeat et Zamoko et 3 rumba. On a 3 rumba. Parce que Robinho, on a Bino tout beaucoup mais trop générique. Yopozo c'est basé plus sur générique. Ouais, tout ça musique na biso yangona. Nga depuis na banda musique na Congo na yebaki. Musique na biso za côté ya chou. Na Afrika. Vous comprenez? On est tellement tellement négligé qu'ango, bateau basa ba musique générique, ba comment critiquer, ba ba lata qu'on dit moi complexe mon robot. Suko ba paya o ba via la musique na biso batali oh talent tu yo mo mukole loko, o bino valeur e loko noté. Parce que mutu mo bo abi valeur na ngwa ngo sko atangela ngo chika ko mosala ngo propre, a gagner. Yango moni que no ba paya ba sa inet ba ko mo gagner biso. OK, ngana yebaka. Tant on a eu comprendre que non maintenant c'est le moment ngaipe na la qui s'assuko na batu que non to négligé parce que kobi na nde musique na biso blague était bato nyonso ba roi de rumba bato nyonso minene ba roi de rumba soko tali bien ceux qui ba invité ba on ba festival mo minene ba kinobeta ba rumba na bango te talama bien au monde ba sala kama moi ba danse et pourquoi donc photo luka to sala ngo mingi to sala ngo bien po yango ndeza musique na biso pe remarquer bato nyonso ba sala ba succès na bango na ba rumba ba album na bango sa ba rumba na ba festival a minene ba kenda te na ba peya libanda mingi ba kenda te donc voilà ceux qui bato ba inviter biso to ki no beta libanda ezara par rapport ya chou
parce que il y a des concerts mo boye bando banda ko betara rumba donc voilà rumba côté rumba tout ça pour parce que na chanteur oui que tout ça ba lubi lu asombi mutuka po ba e ba ya e ça makasi na nzembo donc bolingo eza poison mortel tout ça là kasi na vocal compliqué on a petit à petit ezoya ouais si on a quatre maxi single bat ba yoka ba ya sunganga pardon ya sunganga pardon comprendre na dévoilé déjà secret wana parce que Robin Mondebo to comme ce qu'on a quatre émissions ngas qu'on a ngana kota kana côté de vérité chiffre 9 parce que yo premier générique on invité qui Negonayo Brandon a animé na kati to lekina na yeyo invité Kabuya ce qu'on na chiffre 9 on invité na chiffre 9 ya bango ya ba mission nanga komba mouvement nanga pe oyebiki ya chiffre 9 batake au moins trop non eza po batake ngate eza po batake ngate la chiffre 9 na esa ina batuke no na otonga ngana nanga presete na otonga na osepela na ndenge na zo évoluer mais batake au trop donc olobi batake au trop pour na par rapport à ba invité na o invité mais siko batala siko sans invitation bata siko que no Robin Mondebo na chiffre 9 asali maxi single chiffre 9 ba comprendre que no ba animateur na zwa mbacha nga poito ngam na chaka bango po bango nde mtu bachaka au po te baya lobby en clair que note ozala ki na ote abendio lelo poko moneka TV et talanga na mboko yo prompte ils en ont gravité tout salade ana générique à 4 lettres yo muku to zo ba image yango par hasard na répétition boaka lelo batutu donc ba komika ka Robinho dédicace ka 4 lettres batutu ka 4 lettres donc voilà c'est bato ana yozolo babaza na 4 lettres bazala te jour to bando sa répétition donc ba yo ka générique à 4 lettres to sala ba yo ka chana nubo epe ezali générique à chana nubo ezali chana nubo eza ba jare belé chana nana chana te balobi chana nukarabu neti na bofuna tala animateur na biso sika mapekechu na ko biso chana mbo na tala mapekechu na sima na mapekepu mapekechu chana mbo inani donc voilà chana mbo soki lelo babi Robinho jeune talent et au salonné jeune talent na habité au lobby la jeune talent par rapport à quoi donc par rapport que note au moni ninga tamola trop ko sa ba émission na lobby que note au mona te que génération mikolo izwa makasi Robinho pa ya ko tanga ba jeune talent na te pour lelo baba komanga ko 5 sabatu liboke babeta mo prompte siko soinga na jeune talent alors siko na vieux talent banana ba vieux talent bangout bango banani bato babenga jeune talent ba benga jeune talent pour mte musique ndeko yebaka no musique na osala les vieux talent to za musique za ba jeune talent voilà donc toro kene belé te parce que to kuta bona cuisine eza te que no ba lobaka il faut ne ba yembarane to senti to kata moi générique mukie to chiffre 9 te batu bazwa na inapesa batu moi mukila ya 4 lettres batu ba comprendre ka mukila 4 lettres ndenge za to le kango andimi yango te na boyango eza makase mwana mobali te kachu oyo eza normal te ki basket dengo sobetelanga eza normal te adiesela otindo simbelanga eza normal te abonanga ile kenga yaya Bashambana sombi na mbongo nanga kolangwa na langwe na mbongo nanga lokondo boko nima sokola matakwe eta sokola matakwe yema sokola matakwe eta sokola matakwe yema sokola matakwe ya motala ndenge na tokaka na mutingi nanga na point eta sokola matakwe yema sokola matakwe eta sokola matakwe yema mbongo nanga piti na che na mbongo nanga bashambana sombi na mbongo nanga chini na sombi na mbongo nanga lokondo boko sokola matakwe yema sokola matakwe eta sokola matakwe yema sokola matakwe ya kotala ndenge na tokanga na musingi nanga na point sokola matakwe eta sokola matakwe yema sokola matakwe eta sokola matakwe yema sokola matakwe sokola matakwe sokola matakwe eta sokola matakwe yema sokola matakwe eta sokola matakwe
musique congolaise, c'est basé plus toujours quand on a bêtise. Point. Musique congolaise, c'est basé na bêtise nandeni. Sokola mata quoi. So babi sokola mata quoi, langage ba kino sokola, lave-toi, monte dans les coins, kende na coin. Ya ko talande na toka na boutique na ngana moyi na coin. Donc voilà. Sokola. Sokola mata coin. Sokola mata coin. Soko lingolo binotika kokima boye ozokima ni comme ça polémique point eza bêtise eza bêtise non ça musique eza lobande ke na ndenge ke no ndenge zo na lobande ke na ndenge ngolingo zwelango ekendeli côté nini onga na bulele mais babi sokola mata coin so ba talanga c'est la kisini robini ozala calmette ozala calme ozala studio kozala chitete uyo bebisa uyo ko bebisa chiffre 9 pamba balobi na yoka simple balobi sokola mata coin masanga na meli na mbongo nanga piti na tie na mbongo na mbongo nanga wana lobi kuna ninga calme sokola mata na coin mais siko yemba on skona nias masanga na meli na mbongo nanga bajibi na sombi na mbongo nanga ba champagne na sombi na mbongo nanga piti na tie na mbongo nanga lokolo boko ndima sokola mata coin sokola matako ya kotala ndenge na tokaka na boutique nanga na coin et papa ça ma bêtise bon faut que on peut bêtise pomte ngalinga ba bazo pe mamsu bêtise et ça peut na ndenge yo zwele to parce que na ndenge zo to raminango et ça peut mutu normal na ndenge vraiment normal faut tambola pe matako solo matako donc voilà donc c'est batindio pe que sokola ndenge boyo bêtise te na zongi siko na zongi nasaka lika munyoso ya pona nini te nasaka lika munyoso na bien ngana zela pardon zela non pardon ngana to ebiki na bat musubi ba kota toilette ba aza ennemi ya papier bazali siko te poko ta toilette na bien poko ta toilette amema papier te po teza batu musuba za zela te papier wana siko papier wana apangusa wapi te na pes na oloba yango na bia apangusa wapi comme sango polémique te apangusa ka wapi kasi makambo yozo kanisela apangusa ka wapi poko ta toilette abe ma papier te toilette ezateka ke no toilette mutu asoko ta toilette a brosser faut moi papier za la tam zuma pepsode ko le ko pangusi vous comprenez tant babi toilette na forme bele ko me mateke ma moto to bande expliquer ma mzu na TV bo bazota la za caméra donc voilà ma mzu to pe ça peut conseil mais ça peut masquer comprendre donner tu te le bilika mo volia ko comme poso lelo moni résultat vous comprenez wana nana ngwa bwa kyango siko yo mo ngamo na bwa côté wana ezanga mo bon les awa ndenge bazo ba mikolo keno patron zo koma sentinelle yepe siko patron a komi sentinelle pas komi ko boaka siko boaka la biso siko ouais guitare ça ya beta beta 4 Gana grand animateur au monde ngande na bo. Baka morate so na saka animateur. Merle bao c'est là déjà au Zobina. Donc avant ngana banda ko sala musique na banda ko koma chanter na zana animateur. Oh likambo kolia ko kombe mposo mposo. Babese makemba obolika kana mposo. Eh likambo kolia manyo mposo mposo. Mama yo 4 lettres au monyo loko tiango lelele mwana fandeli bolelo komi na santé mi yoto afandeli na santé pedi makisha sana moto na lelele tala ale tala madina mboka na biso madina mboka na biso Bozo lelo moni resida Olika kana bozo lelo moni resida Lelo moni resida Mama Mama yo Kakeleke Kakeleke
Merle Bao, Eric Maïno, Kovo Vevenkaka l'international, bienvenue Ndombe, Ezaki Nangobongo Robinho Mundebu. Te, sentiment Eza. Ça dit, Nayoki, Nganabino Toki live, mais Ngai Siko Ne Nayoki Nde, Oezo Sama na studio. Ça dit, chiffre 9, tous lango, peine, tous et baninga, peut-être peu souper, peut accrocher, malgré baninga me raté, mais on a peut accrocher parce que moi, mon ballon, mais nazo batté 4 lettres, on a, et ça dit à quoi? Tout ça lango kaka. Merci Nabino, surtout Bozaki, moi, ebélé, oh, Bozo Zela. Chiffre 9, Bozo la bobina 4 lettres, Bosenga Inga Yango Naya, Naswana Robinho Mundebu, de la nation Tonton Manda, l'homme invisible, Papi Guéné et Pichumanga chéri à qualité, Dazoflex, mon ami personnel, Banapataou, Macri et Kanga, l'œuvre électrique, l'œuvre d'or, Lorette, Poinité Nayope Soussou, Julano Erkamel, Gili Mekatol, Flabel Winnie, Hélène Loulou La Rose, et Mima Wetu, Tala Leloyo, il fallait qu'il bosse à la rara parce que l'air Mima Wetu Zobalanga qui est non 1000 €. C'est rien, bon 3000 €. Et aux alanines, et c'est l'euroté pour aller vraiment, vous allez Salon Fernando, Salon LTC Fernando Mbaya, vous allez ébélé, Nenga na Zobana Bino, tous en studio Ndéaï, Toyoki, Robinho Mundebu, il fallait qu'il parle au Bapekaka. Pour tous en série générique. Nanabino, très d'une zaté, il faut le carboy, tout ça là au carboy. Herman Lampo, Yona 5 Kitoko, Kitoko.